Bon, shalom, shalom. Napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu. Lelo, nazali mingi concentré na témoignage. Témoignage oyo, ezali ke mama na ngai autotika ngai na mois ya janvier. Donc, mois passé, maman kenda ki atiki ngai le 7 janvier. Maman oya bota ngai tango azalaka na 16 ans, abotaka ngai na 16 ans. Autotika ngai sikoyo na 67 ans. Maman atiki ngai. Bon, yango na lingi na lobake nina pesa témoignage ki ndenge nini maman na nga sala moi moke na Afrique. Na condition Afrique, na condition Afrique, ndenge ya sala ke pona ngai lelo naza liboso na bino boye na banda ko pesa témoignage oyo naza ko pesa. Tosambeli kolo. Merci na butu ya lelo. Merci na ngolo pesi biso. Utelemisi biso pe utambusi biso pe ozozongisa biso na bandako. Misusu baza na bambeto, misusu baza na ba misala, misusu baza na ba voyage, me yo nzambe ozaka ka nzambe pe ozali libela nzambe. Merci molimo santo, ndenge oza koyebisa biso ke tango ekomi ya suka, to milatisa, to se préparer pona kolo Yesu papa na biso azali koya kozwa biso comme église. Yango wana to komisio molimo santo, ndenge ozopesa so mayele ozofungula biso miso ke tuzo permettre te ke sata aya kobebisa makambo oyo tuza kosala kovanda na biso na mokili oyo na kombo na Yesu. Tobengani maladi nyonso, tobengani nyonso oyo ezali condamnation, oyo ezali lifelo, oyo ezali esclavagisme, oyo ezali bowumbu, oyo ezali maladi, oyo ezali lisumu, oyo ezali malédiction, oyo ezali péché, oyo ezali kindoki, oyo ezali ya mabe, misala mabe ya sata, tobengani ngo musika na biso na kombo na Yesu. Moma oyo ezali moma ya yo Yesu, kamba biso, sunga biso, tambusa biso, ndenge olingi na kombo na Yesu. Amen. I'm speaking to another language. Sorry for that. Maybe next time I'm preparing for English. Yeah. Então eu quero dar o testemunho de tomorrow I'm going to do it in English. Eu quero dar o testemunho sobre ninguém pensa témoignage ndenge mama na ngai, mama abota ngai a salaka nyonso. Bon, tous na bamboka différent, wana ezaka na Afrique. Ezaka na Afrique, ezaka na potote. Bon, tozolo basiko pour to komi tozana ba diaspora, tozako panza na partout. To komi partout, ba culture différent, ba manière différent, ba ndenge pe ko vivre ezali différent. Mais ndenge na pensa exactement stratégie au moment na ngai azalaka nango na Angola pona ke ayali ko gagner ngai na yeba Yesu. Bon, ndenge biso to bandaka na bomwana tozana choix te tant tozaba na mike papa na mama soki ba yebi nzambe ba mera biso na église. Ngai papa na nga ayebaka penza, ayebaka nzambe ya catholique, ayebaka nzambe na ye na niveau catholique. Mais maman lokola kola na ba prevalongo na ba église protestant, de tozalaki divisé na kati ya famille. Donc tozalaki catholique, pas papa, tozi baptême na comment tu servant, mais pas maman, nazalaki mutu ya protestant, kokeni na ba prevalongo, kokeni na ba méthodiste, donc osambela na ba koko. Bon, gloire à Dieu. Parole de Dieu zali semence moko ebebaka te. Semence wana ekota ngai. Donc na ekondima ndenge na koli wana na moi na ba connaissance to koli ndenge wana ti to koma na âge oyo esengeli sikoyo à partir ya ba 1985 na kasa mama sikoyo ya bandi côté ya ngai. Donc yesu mama bongo na nzam malamu, mama na ngai bongo na nzam malamu sikoyo abandi côté ya ngai sikoyo Yesu. Mais stratégie on a yebi mama azalaki nango ezalaki nini, ezalaki bon.
azalaki ko accompagner ngai de près na ba problème na ngai talaka biso ba gêne tout ça na ba problème ebele ba mambozo ka ngai na bana ba papa ba silikaka ba papa soki bana ya mibali baza kotambola bien te soki bana ya basi baza kotambola bien te ba papa eloko liboso batiaka kanda ba papa ba silikaka ba papa ba tombokaka yango ebengaka bana bakoma ba rebelde le sikoyo naza ko comprendre ngo pona ndenge na travailler pe na ba jeune bana bakoma ba rebelde pona nini pona papa akomi kosilika na ndako sikoyo rôle ya mama ezali très important mama sikoyo il faut azala na rôle moko ya kitoko ndenge mama na nga salaka ke aza kolanda ngai na ba problème na ngai na papa na biso banda ko bela te papa alingi na tanga alingi na sala boye alingi na koma pilote papa alingi ngai nazotala kota libala. Vous comprenez? Sikoyo, eye ko pesa problème ngai na papa, relation baby. Mais maman na ngai azalaki pene ko compagnie ngai. Et ngolo ba ke soki stratégie oyo. Et simba en Afrique, le les ali stratégie moko biblique. Oyo ezali na Proverbe chapitre 31. Obi ke mwasi ya mayele, mwasi ya bwenya, mwasi ya na sagesse. Et ngolo ba peke awa pe ekozala nango ndenge moko. Awa pe ekopesa juste. Et nous bake soki yo papa oyo mama boyo kaka sikoyo pona kosil sango lelo te pona l'air lelo na kopesa première partie na kopesa partie 1 na bananu 1 ndenge nini ba jeune toza komona bana na biso oyo toza komona ke mwana bakoli na ba fondement ya église bakoli na ba fondement bonzambe pona ndimi ke mwana nyonso ata na Afrique akolaka ata na mwa bonzambi nzambi moko ezanga te pona déjà moto na vie na ye abota maka déjà na conscience que quelque chose quelque part là nzambe azali yango nizalaka esprit on nzambe pesa mutu si qu'on a lingi tous comprendre loko ba papa na ba mama oyo bozo vanda place moko libala na bino ezali bozana ba jeune na ndako o bozali divorcé mais bozana bana ba bima bakena na ba vie na bango o bozali ke mwana mususu bana mususu batikala na ndaku donc na condition nyonso nazo ba condition nyonso oyo zana ngo ya bana na yo ezali ke papa biso ba papa tuzalaka to silikaka liboso soki mwana eloko oyo mwana abandai ko sala mwana zo sala yo moko banda ko sala yango lokolo ebima bena yango ekopesa yo siko lingi te ke mwana apase na nzela wana siko ata omeona ndenge ya dialogue okoma wana ndenge ya domination na ndenge ya kodomine mwana sikoyo yango ebengaka bible lobike bengaka mwana okoma rebelde mais mama na ngazaki mayele liboso mama abane ko na ba problème ndenge nini premier stratégie mama ayeli ngai bible aye akabeli ngai bible yango yo et katana donc tala bible yango tanenge ezali na yebi yango nyonso ba marka bible tala tanenge ezali donc bible mama mutapesa ngai mama ototika ngai mama akabela ngai bible premièrement deuxièmement mama zalaki très tozalaka musika mama vandaka musika nga na vandaka musika bon na moment oyo tozana ba WhatsApp tozana ba possibilité bela ta to fanda musika mais na ba ke loko liboso ba problème na ngai mama zalaki de près soki na zui problème mama azalaki de près après ngai bible wana soka ye na ndako ay ko visiter ngai onga na ki ko visiter mama asambela kanana bozoka bien donc soki mwana na yo mama oyo papa mwana yo mobali aye kotala yo il faut otiaka ye na prière ezaboya ezalaka soni ezalaka kobanga hein mutu salake tata o mama azako kosambela pona mwana ete soki mwana yo mwana linga bima mama na bana osambela soki na komi to osambela asali prière ya koyambanga na ndako
Maman nanga bana osala. Soki tumito lia. Ako sambela pona bilei. Maman nanga bana osala. Soki nana problème. Atulinga siko problème nous anango. Nabiko na senti malade yo mwana za madoboy. Ako sambela pona likambo yango. Ako benga mwana su mwana za malade. Ako sambela pona mwana. Na tangu tumito kabwana asambela. Donc abana osala 4 fois prière. Siko ngana mona ka awa. Batu belé, ba maman belé, ba parent belé, ba sambela pona bana na bango te. Mwana ye ko visiter ye, awuyamba mwana ka ndengwana. Balingi balia alobi eloko. Donc ozo sanctifier eloko moko te. Bible lobi yango na premier Timothée, totanga yango. Le na osisa te, le na opesa na moi témoignage chaka ya maman. Bible lobi na premier Timothée awa, nazo luka ngo rapidement na Bible. Bible na yebi. Donc, elobi ke nyon surtout donc tant on a pour qui on a interprété on a lingala le roi ngamo pe na sala na sala interprète elobi boye 1 Timothée chapitre 4 verset 4 elobi ke créature nyonso eza malamu tokoki koboya eloko ebi créature nyonso eza malamu donc créature eloko nyonso nzamba sala lobango pe na Genèse eza bien tokoboya eloko moko te tant tozwi yango na action de grâce donc eloko nyonso ata mutu aza païen ata mutu aza muyibi koboya ye te mais soki ozwi yango na action de grâce 5 lobby. Pour la parole, pona li loba, pena prière, nyonso ekomaka sanctifié. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, 5. Et lobby ndengwana. Donc, maman nanga abandako sambela 4 fois. Bosoka nga malamu. Bolanda ngai malamu. Soki na komi, soki ntolia, na problème na nga na tango aye ko visiter ngai na tango alinga kende songa na kena ndako na ye akosambela soki na komi soki tonto lia asambeli akotuna soki na problème asambeli pona problème wana soki na bima asambeli sikoyo biso mingi awa na poto na Afrique tosalaka yango lisusu te elingi koloba nini tobangaka bapake ya bana na biso tobangaka mandefu ya bana na biso tobangaka mayele ya bana na biso tozana complexe ya infériorité to mona kalukwa bana na biso balukwa mindele baza mayele baleki biso likuta eza likuta ya sata tondi maka yango lisusu te au nom de Jésus naza ko bisa yo soki oyoki principe de Dieu ezali kaka wana yoka tia yango na misala détermination qui na kosala yango obéir yango osali yango sima nango de pesa ngo témoignage tiango action okomona ekosimba nazako bisa yo ke ane oyo soko landi ondimi pona famille na yo okomona bana na yo bakobongwana au nom de Jésus ba jeune oyo tuzomona wana bazali ngai na yebi ba jeune très bien siko nazolinga na banda ko yebisa bino ba secret oyo ba jeune bazanango ba problème o ba jeune ba pasaka oyo biso ba mikolo tozana pont tozana séparation moko munene ezo sala ke to solo lati question na ngeza boy Darel naza kotuna yo na vie Domingos mutu auti guerre azako pose munduki na yo Darel ozosimba munduki oke na guerre nana sana expérience vie Domingos pona nini ye auti guerre azongi vivant yo ozoke ne guerre oyebiti soko ozonga vivant siko mutu oyo auti guerre yemta oyebisa yo komona kwe wana mai moko eza wana mai wana kosimba yango te mai wana bangando bazalaka kuna siko question ngezali mutu oyo uti guerre azopesa
relatoire na mutu azokende te mutu oyo azokende guerre azotuna baquestion te nini ezosala ndenge wana problème yango wana yo mutu olingi okende guerre oza informé te oza équipé oza na minduku mais oza informé te oza na oyebi te ndenge nini okosala mboka ozokende ndenge nini mutu awuti guerre aye na relatoire mais azopesa yo relatoire te or que Josué ntango atindaki baspion ntango bakendeki Moïse ntango atindaki baespion bakendeki bapesaki relatoire donc nazolinga tosala tokanisa bien lelo nalingi tokanisa yango très bien depois eu vou entrar em português daqui a 10 minutos ou 15 minutos vou terminar a língua depois vou entrar em português que é para dizer, para explicar o que eu estou a dizer elingoloba que il faut tokangama makasi sikoyo tozwa ba stratégie na tangi na Bible espagnole na Bible espagnole tango loba ke nzambe apesa biso molimo ya kobanga te elingo loba na espagnol loba ke molimo ya kiyuma te ya ba covarde te ya kiyuma ya ba yuma te nzambe apesa biso molimo ya ba yuma te do tangu opportunité monani osambela pona mwana na yon tangu akomi tangu bumbolia na ba problème na ye tangu azawana na tangu linga bima ozana molimo ya bayuma o perde opportunité monene donc molimo ya kiyuma ekota kiyo ya kobanga ya kopaka molimo ya kopaka parce tango ozopesa ndenge wana ozotikela musala na église ozotia charge na yo nyonso oyo yonde génération eli ya koponama ozopesa ngo sikoyo epai ya batu mususu okutana ba pasteur malamu okutana na ba pasteur malamu yango tukomela ba problème sikoyo toko libérer bana na biso na maboko ya ba lundenge nini toko longola bana na biso na maboko ya balu ndenge nini pona Bible elobi ke nzambe akolongola bampate na ye akopesa mo pa pasteur malamu oyo babokoli oyo bayebi kobokola bampate malamu yango na butu lelo na koloba mingi te ndenge nasukisa awa na lingi nasukisa awa tata mama yoka ngai malamu na pesi bino ba stratégie kaka mine lelo na boye koloba mingi pona lingi o comprendre eloko nini sali lelo ningo zomona ngai boy mama na ngai a participa sima nango batu mususu pe ba mama na ngai tia semence ba noko na nga fonsa participa ayambisa ngai yesu batu bele ba participa na procès wana mais fondament ezalaki mama lelo azali susu te azana lola donc na lingi lelo ozala lokola proverbe 31 mwasi wana ya proverbe 31 oyo elobi ke na verset 28 31 proverbe chapitre 31 verset 28 bana na ye balobaka maloba ya malamu mpo na ye bana na ye balobaka maloba ya malamu mpo na ye pona nini pona mama wana asalaka soko olandi yango asalaka makambu malamu papa pour favor papa s'il vous plaît kitisa kanda na yo na kombo na Yesu papa tika kosilikila ba jeune na kombo na Yesu yo pe ozalaka jeune oyo mwana yo aza kosala yango yo po osalaka siko lokolo yebi ke eza danger eza bien te ata olakisa ye na ndenga malamu ozotia kanda liboso ozana bolingo na ye mozolakisa kanda quelle contradiction olingaka mwana na yo ozokoloba ke olingaka ye te ozolakisa bolingo na travers ya kanda na travers ya nzete eza ndenge wana te wana
et ko pesa yo problème ya sentiment yo pesa problème na âme na yo pona âme na yo ezako linga mwana na yo yo ozo nzoto na musui na yo ezako ko finga mwana na yo okomi directement na combat entre âme na yo pena nzoto na musuni na yo pona kanda ezali lo kwa musuni. Vous comprenez dans le combat spirituel. Âme na yo plus ba sentiment ezali ezako lela pona mwana na yo ezako linga mwana na yo abika ezolinga mwana yo azala sauver ezolinga mwana yo atanga koma mayele 22h mwana zoyate 23h mwana zoyate so mwana ye 0h tango kumona ye ata oloba oyo amna yo ebanda kosenga yo ke mwana ye osepela ozwi porte ogangeli mwana okangi porte libre okangeli porte tango okangi porte ofunguli yesko ofungula l'esprit molimo wana o efezie loba ya rebelde ekokota mwana yango benga kindoki. Vous comprenez? Donc il y a lingi lelo to sukisa awa na kosukisa awa pona kobanda siko na portugais na lingi a partir ya lelo papa mama bovanda kandaku moko bovanda kandaku moko te bana baza na bino te mwana vanda kasoki wapi yo vanda kasoki wapi mama rôle na yo lelo na butu ezali participer na 4 saisons oyo ya vie ya mwana na yo sambela pona ye na tango kolia sambela pona ye tango komi tango kolia tango na ba problème na ye na tango alinga bima papa devoir no ezali lo kosilika lisusu te ozana expérience outi guerre pesa expérience no pa mwana na bolingo mwana ozokende guerre la personne devoir tuna ba question oyebi mais oyebi nyonso te oyebi université oyebi Google oyebi Microsoft oyebi nyonso wana mais université ezali université obakendaka te ezali universal ezali vie universelle eza très nécessaire oyo kine yokola na classe ezali université ya ba science mais université ya vie bayekola yango boye yango wana epesaka sagesse tiki devoir bana botuna ba question papa kosilika te solola na mwana na yo yebisa ye expérience solola na ye betele comme histoire betele expérience na yo betele ndingo kenda ozonga vivant na guerre mama sambela pona bana na yo solola na bango linga oyeba azala mwasi azala mobali solola na bango nzambe akosunga biso. Amen. Tout se comprendre. Ce qui question zali, ce qui loko moko comprendre te, okoko benga, l'air moko, numéro nangeza nango disponible 24 heures sur 24 heures, plus 49, 152, 14, 65, 10, 97. Numéro nanga WhatsApp yangwana, soko bengi, toko solo. Yango tunito sambela sikoyo. Soit position na yo, c'est lo oyo to lobby. C'est lo oyo to sengi, c'est lo oyo to kanisi. Yo moko, tutangaki yango. Tutangaki Esdras, tutangi ba livre belé, Esdras alobi ke, na fungoli mutema nanga na yekole loba na nzambe. Na pratike yango, penate yango bana Israël. Mikiti lelo, sambela loba kolo, na zui position na ngai. Comme génération Eli, moponami. Ngai moko na zui responsabilité ya sauver famille na ngai. Sunga ngai molimo santo. Nazo pesa chez de prière. Sunga ngai naza na molimo ya kiyuma te, molimo ya kobanga te, molimo ya boyuma te. Opportunité soko eleki obimi yuma. Yango molimo, yango version zoloba.
kobanga koyoka soni te, sunga ngai nayoka soni te, nabanga te, nateya bana na ngai, nasambela pona bango, pona soki yo oyebi importance à lola, oyebi osospermenta qu'est-ce que c'est lola, okondima te otika bana na yo bake na lifelo, okondima yango te otika bana na yo yo so bimi na moto, okondima te otika bana bake bakota na moto, okondima yango osala tu, okobenga ba pompier ba ya kusunga yo, okondima te pono yebi qu'est-ce que c'est kobima en danger. Yanga na butu alelonga ina fukama na osambela pona bana na ngai, ngape na sana bana ona ba yebi nzambe te, o baza ko luka nzambe makasi, baza sauver ba yeba nzambe malamu, naza ko fukamela pona bango, to ko sambela nzela moko, si to pesi sujet de prière okubondela pona bana na yo, loba nzambe yesu yo lobaki oyo na yoki yango na salaka, oyo na yoki yango na salaka, oyo na yoki yango na lobaka, ngai na yoki liloba na yo, na tangi liloba na yo, na lingi na tiango na misala, elobi ke nandi makolo yesu comme Seigneur et Sauveur, famille na ngai kozala sauver au nom de Jésus. Donc yango na ndenge na fuka masiko papa, yokalis lo sambo na ngai, sunga ngai pona na mona résultat ya bana na ngai, ke totonda na molimo santo epesa biso courage, epesa biso pouvoir pe onction, et pakola meza likolo na biso pona to changer génération oyo nzambe aza kopesa biso, tosambeli na komona Yesu. Kolo, merci mingi na liloba na yo na butu lelo. Merci na ndenge oza kobenga biso pona to salela yo comme serviteur na yo, comme basali ya bana na biso pe ya ba famille na biso. Toyoki ngonga na yo, toyoki liloba na yo, pe totie yango na mitema na biso, pe tokati ndakelo ya kosala yango, pe ya kote yango bana na biso. Papa, nazana bana lokola Malcolm, nazana bana lokola Anacleto, nazana bana lokola Daniel, nazana bana lokola Jérémie, nazana bana lokola Ruth, nazana bana lokola Giovanna, nazana bana lokola Arnold, Yannick, pe nazana Dorcas kolo Yesu, nazana Ben Johnson Kundukidi, nazana Juliana, nazali na Yuseline pe na Fanny, nazana bana ebele kolo yo pesangai, nazana Gypsy na Margot, nazali o Deus numangel, nazana bana ebele kolo na sengi au nom de Jésus, mbula oyo nalingi natika responsabilité na bato mosusu te, basala oyo ngai moko na bengama comme parent, comme papa. Papa, naza komona tokomi na tango oyo ezali tamoko difficile, lokola tango ya Noé. Naza kosenga lisungi ya Molimo Santo esunga ngai, Molimo Santo etondisa ngai na molimo na yo, etumba motema na ngai, etondisa ngai na susi pona nakende pe kotelema pe koteya kosambela pe kosala pona bana na ngai. Yango responsabilité opesa ngai papa. Sunga biso nde toza kosangana boye papa na prière oyo, ke bana na biso bayoka biso. Papa lobi ke nzambe ya mokili oyo, nzambe ya siècle oyo, nzambe ya âge oyo, aza kokanga, haleluya, mituma yele ya bato, akangi mayele ya bato, akoti bango na ténèbre pona bazwa connaissance. Connaissance ya internet efungwami, connaissance ya science, connaissance ya mabe ezali boso. Tuza komona tokomina ba problème papa. Bana na biso baza kokende banzela o bakoko kende te, biso tuza kotala. Yango to se repentir papa. To sengi pardon papa na likambo oyo. To sa pasteur, to sa évangéliste, to sa kotika bana na biso bapengwa,
Toza kotika bana na biso bakendaka ba église mususu. Toza kotika bana na biso bakendaka ba place oyo baza komikomisa peto te, baza kobeba. Biso toza kotala. Oh kolo Yesu. Tosengi lisungi na yo molimo santo. Tosengi lisungi na yo papa Nzambe. Osunga biso na kombo na Yesu papa. Ndenge toza kosambela boy. Soki mwana moko amonani na ndako na biso. Soki lobi mwana moko ya ko visiter biso. Soki lobi toko yamba bapaya na ndako oyo esengeli ke baza ba jeune kolo. Au nom de Jésus papa. Toko sambela avabalia. Toko sambela tango bakokoma. Toko sambela avabalia. Toko sambela na ba problème na bango. Pe toko sambela avababima. Toko tuna bango, toko soana bango. Pona biso toza na expérience papa. Bango balisana ba question ya kotuna. To bengani barrière nyonso za telema entre biso na bango au nom de Jésus ezala nil sans effet na kati na biso ekende musika kolo Yesu. Sunga biso papa na butu ya lelo. Sanjola mapeneto la mana yo papa. Na via bana na biso. Poto yebi ko za Nzambe. To yebi ki bana na biso mbula oyo. Bako yoke la biso. To yebi ke bazako meka oyo bazako luka ya mokili me suka na yango kolo ekopesa bango litomba moko te ndenge biso pe pesa biso litomba moko te papa pour te comprendre to yebi ke eza facile te kozala jeune papa me tuza kosenga yo na kombo na Yesu papa sunga biso tuza kolela na yo papa tuza kosenga yo kolo pesa biso haleluya courage longola biso molimo ya boyuma longola biso molimo ya boyuma longola biso molimo ya kobanga longola biso molimo ya soni au nom de Jésus kolo tuza koyoka soni pa na bana na biso moko tuza kotombola bango baza na expérience te okasa bango baleki biso na nyonso or tuza na besoin moko na moko bango baza na besoin expérience na biso biso na besoin mayele na bango ya mokili pona toza na équilibre na kati ya famille kolo Yesu makila Yesu ezipa bango makila Yesu ndenge nalobaka ekoya na kulusu ekoya na mabele te mekota na kati ya banzoto na biso pesa ko circuler na kati na biso papa epesa biso mobiki epesa biso lobiki si esukula mitema na biso oh makila Yesu purifier mitema na biso pona soki Yesu oye kolo Yesu oyo zo église o eza salité te ozo église moko ezali lavé na parole na yo pe na makila na yo oyo somba mape ofuta yango na makila na yo kolo Yesu pe na vie na yo rabo moi na yo yango église oyo la papa bana na biso batika la te au nom de Jésus bana na biso bayeba yo bala na nzela na yo peto kende nzela moko ndenge toyemba biso ke na mboka ya kana na bana na biso papa merci ya butu na butu ya lelo ndenge oyokisi biso papa na kombo na Yesu mobikisi na biso amen siko problème ezalaki omoni na sambeli boy soko sambeli alo salmi eloko moko te omona no pe eloko moko te après prière faut action au ça la gêne il y a 40 jours au sali gêne il y a 60 jours mais ceux qui au sambelité tant banana yo ba eko visiter yo ceux qui au sambelité tant banana yo ba balia ceux qui au sambelité tant banana yo na ba problème na bango tuni bango ba problème na bango ya ba divorce ba problème ya ba impudicité bazanango ya immoralité problème il y a porno bazana ba problème wana ezana ba téléphone soko tuni bangote na bolingo soki balinga ba bimo sambeli pona bangote nde totangi na Timothée chapitre 4 verset 4 à 5 de Timothée soko sali ndengo na te ukomona eloko moko te ba kokwena maboka mutu mabe Père osala bango mabe kolo asunga biso na butu ya lelo na kombo na Yesu amen daqui a 5 minutos 10 minutos estaremos a fazer agora em português na português na 5 minutos merci tchau tchau